Okay. Et la Bible dit, ne jugez pas à mes ouins, ne parlez pas le mal à mes serviteurs. Deuxièmement, et Azam Moussel Nanzambo, je ne sais pas quand vous avez relevez par rapport à ma pédicité dans le domaine ni pourquoi, parce que moi je connais que celui-là c'est un serviteur de Dieu. Abimisi Banebele, Nakata Moussala Nzambe. Alors, ce que et Moutoumoko a télémi, Aluka, Abébisa église Nzambe, O Nzambe Yemoko zo protéger Ango, donc comprendre Moutouana Zanani. Là c'est un dé. Bolingo, Eza Bolingo, mais Eza Ndenge Moko Tena Moussala Nzambe. Voilà. Si ça tient, on évolue. Si ça ne tient pas, on arrête. On arrête. Ce qui est simbité, et comme il même na makambo ya Moussala Nzambe, parce que Mouta Linga Yoza Moutou, mais ça Moussala Nzambe na Mukakati. Ok. Alors, on est commis déjà que Luka ko salure et tu peux que baby ça la personnalité ya Moussel Nzambe. La Bible dit mon serviteur tombera 7 fois, mais moi l'Éternel je le relèverai. D'abord, on a les ont dit. Et tant yazo linga ayebisa que no ba musu bazana simananga et azolinga en fait a intoxiqué batu mususu pour que Moussel Nzambe be valeur ya Moussel Nzambe parce que on a intérêt de la pasteur avec moi parce que je n'ai jamais prié dans son église. Et na mon na musika na ebi ke aza père, c'est fini. Quand on peut déjà les canaux kala, mais son mon akeno mutumo déjà monique déjà à perdre déjà. Pour la yema kambo luka papa mukuna et simbate. Voilà la raison pour laquelle a luka zonga na bandengene belé. Bible le dit que ce que diable a keitanga zonga na 7 autres esprits plus méchants que lui pour que Aluka sala makambo alingo sala pas bébé sa vie à moto. Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Brahma Isaac na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango. Je me sens très heureux d'être vraiment devant vous pour vous communiquer parce que souvent quand on vient ici ils allaient répondre à la communication très importante, mesdames et messieurs. Vous qui nous suivez partout à travers le monde, je vous dis bonjour, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Nouvelle Tendance Télévision. Soyez les bienvenus. Si c'est la première fois de consulter notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de cliquer juste cloche à notification. Une fois Moussala et Koti et Kokomelayo, alors abonnez-vous massivement. Je suis très heureux, comme je le dis, de nous retrouver encore une seule fois pour une très bonne communication. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, mesdames et messieurs, nous, Congolais que nous sommes, avec plusieurs églises, mais pourquoi nous continuons toujours à pleurer? Mais pourquoi, avec tant de choses, Oyo, Congo n'a pas de subir nango, mais chaque jour, nous dormons dans des différentes églises et nous dormons dans des différentes... chez Nabandaku ya basali nanzambe tokendaka koluka lobiko pona Congo ebonga pona Congo ikende liboso et tout le monde a la nomination oyo et salami. Est-ce que aujourd'hui les hommes de Dieu vous pouvez venir nous dire que oui nzamba tali sibino par rapport à la nomination au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine Aoutiko Sala, est-ce que vous nous confirmez que la nomination y bien et ça va amener Congo quelque part Nabisika Morobo y bien? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que vous, bande konabiso, vous allez se retrouver naba kwanyoso ya mokili mobimba? Est-ce que vous êtes fiers Yamboka Nabino Congo? Et regardez un peu cette photo. C'est un homme de Dieu, comme tous les autres, un homme de Dieu, qui est en train de délivrer le personne Naba Masanga, Wantomoni, Ezali, Savana, pour ne pas citer peut-être Bakombo Babia, pour ne pas faire la publicité. Et regardez comment il est en train de manger, je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce qu'il est en train de manger et tout ça. Et quand on a 4 délivrance, on va se poser la question royalement, comment on peut délivrer un fidèle de l'église, comment et par quoi on peut faire une délivrance? C'est une question que nous nous posons. Et aussi, tout le monde, ça continue toujours.
est-ce que tokobenga yango nini ezali ko bebisa ba image ya ba sali na nzambe ou bien ezali ko sauver ba âme oyo basa na nzambe ba ko bebisa parce que ezami mingi ba discours tout le monde n'est pas bande ko na biso ya basi qui vient toujours na ba genre ba discours wana. On a revu encore notre sœur d'ailleurs qui n'est plus au Congo, Mami Chibola, qui est revenue encore avec beaucoup de force pour reconfirmer et confirmer encore que l'évêque Pascal Mukuna bazala zala naye à plusieurs reprises na kati ya voiture et même elle a dit que non il est de ses propres yeux à mona que non moi si azobima na bureau il y a évêque Mukuna azobongisa soutien c'est-à-dire ba auto sala makambu ya mabe ya ekobo na kati ya bureau. Et aujourd'hui, est-ce que nous allons croire, nous allons continuer toujours à croire à la personne de Mami Chibola ou bien toko croire dans silence il y a homme de Dieu? Ce sont des choses que nous allons parler mesdames et messieurs avec notre invité qui est sur place parce que ça donne plus l'envie ya kusala maman comme makamango comme elongo bani mais balobara toujours que non mais lilala moko ekobebisa di malala lilala moko epola ekopolisa di malala mais parmi le faux il y a aussi de vrai. Parmi des faux, il y a aussi de vrais et il y a aussi des hommes de Dieu que nous pouvons aussi croire na appel au Nzamba parce que les lots belé bazasu babenga mate ba comment ça la selon ba volonté na bango. Alors, il est avec nous, lui c'est homme de Dieu, c'est un prophète. Alors, je le salue, il s'appelle prophète Timothée Christo Mosakoliaza déjà Namboka. Prophète Timothée Christo Mosakoliaza déjà Namboka. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de parler toutes ces choses que je viens de vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes fiers Yakozala Congolais? Moussa Koluza déjà na plateau na biso mbote na yo papa Timothée. Bonjour mbote na bande ko nyos bazota la biso. Merci papa donnant selon heure oyo bango bazali. Bonjour. Voilà, merci. Bola mona plateau na biso. Est-ce que santé boni bana na nzambe lingomba santé na yo ça va? Non, c'est ça kotambola malade. Vraiment Dieu fait grâce, tout va très bien par la grâce de Dieu, sauf que j'étais quand même en prière. Mais c'est quoi de la prière ici, donc je suis censé Rosalawana pour que bana nzambe nyo soba bénéficier davantage. Et na grâce on nzamba pas prophète Timothée que somo sakolaza na mboka. Mosa Koliko Mosaki déjà na mboka mais comme siko na plateau na biso je me reviens to avant ya moto bandata moi le sambo moko ata ya quelques secondes kaka pe kota biso na kati ya ben pena makambo nzambe nzambe ya muse aidi na bala Alexandre bande ko nyusu basola na biso partout esika bazali bazala béni et faveur ya Saint-Esprit ezala favorable na bande ko nyusu na kombo na Yesu masiane na bondeli. Amen. Amen. Prophète, est-ce que lelo bozalaka fier Yakozala ba serviteur de Dieu ou bien à un moment comment un peu qu'on s'est gêné de dire ou bien Yakozala ba serviteur de Dieu? Non, déjà tu as fier. OK. Et particulièrement le prophète Timothée Christ on a fier vraiment Yakozala un serviteur de Dieu. Et peu importe peu importe seulement les basal nzambe bazo kota apostasie abandon de la foi dans cadre d'église mais moi le prophète Timothée Christ on a fier d'être yakomi benga fuma serviteur de Dieu. OK. Donc par rapport il y a qui fierté wana. Et alors ceux qui d'être na côté na yo oza fier oza serviteur de Dieu. Oza la peu fier ya komona que non oza pe na ba collègue mususu baza ba pasteur, ba apôtre, ba prophète. Oui également parce que ça na ba mususu ba sala que et même na musika o nga bande ko lingana koma lokola bango o bande ki déjà ko pesanga posa ko sela nzambe. Donc ça me fait tellement du bien. Et ya ko sepela pe ya ko zala na bateau na ba vraiment que baza ba sala nzambe. Ça na bateau na ba que non celui-ci c'est vraiment un homme de Dieu on a raison na fait na ndako na yo kaebu. Donc et ça la nga bien makasi koleka. Est-ce que les lob ndeti ba exemple vous avez aussi des relations na ba papa milimo ndenge to loba ke no wana papa na nga molimo est-ce que osala pina ba papa milimo pe? Oui déjà moi na moko ta ki ko bima sans azala na père spirituel na yi et peu importe aux rebelles mais faut toujours na père spirituel na yo depuis prophète Timothée Christ Mosakolaza na mboka naza na père spirituel na ngai depuis na bandi côté ya mon père spirituel m'a pris à l'âge de 9 ans. Et na bandi ko servir toujours Nzambe jusqu'à ce que na été consacré étant que prophète na 2001 et à un moment donné et Nzamba pesinga vision na 2008 na bandi église à les îles de la montagne où ngamo naza visionneur et jusqu'aujourd'hui et déjà 14e année. Donc, nous sommes toujours fiers, et même quand il y a un problème,
nazoka tant ya ko consulter parce que na ozala musika nini. OK. Et atanga naza papa mais papa ya zape likolo na ngape azali. Voilà, c'est trop bien. Il y a kozala na ba papa milimo o pe bazala pe ba modèle. Alors les lotango bomonaka ba kulu to pe bino bokuta na musala oyo ba mpaka oyo bino bokuta na musala oyo. Exemple na pesa exemple annonce nanti ko pesa awa évêque Pascal Mukuna. Comment na makambo no ezali kotambola tout autour na ye ya makambo ya publicité au Bible ezali ko pekisa. Est-ce que le col à moi on appelle le col à lait qui peut-être peu âge. Vous avez quelque chose à dire? D'abord, pasteur évêque Mukuna, Pascal évêque Mukuna évêque, Dadi, c'est un serviteur de Dieu. Moi, je n'ai jamais prié na ACK et na relation na mutu mogote azana ACK, mais c'est un serviteur de Dieu. Et la Bible dit ne jugez pas à mes ne parlez pas le mal à mes serviteurs. Donc d'abord c'est un serviteur de Dieu. Là c'est un. Deuxièmement, et Azam Moussel Nanzambo, je ne sais pas quand vous avez relevez la par rapport à ma publicité dans le domaine nini. Pourquoi? Parce que moi je connais que celui-là c'est un serviteur de Dieu. Abimisi banebele na kata Moussala Nzambe na Moussala Nzambe plutôt. Et puis te belé bazo bénéficier na grâce na ye na ACK partout le monde. Je crois tant au Loba, na évité ce que oui, kasi yango na zoloba que comment na moko pe ya bande kona biso mami Tibola o ya l'église pour na koya ko confirmer les choses que non c'est à plusieurs reprises le Pascal Mukuna azoye lokola makango na kati ya mutuka siko nyonso wana ibongi pona basana nzambe te yango to loba publicité na d'abord problème ezali nzamba zana ba biloko o yimoko lokola nzamba protégeaka. Et Dieu protège d'abord premièrement église na ye et deuxièmement a protégeaka o ezali et dignité ya basali na ye. Alors soko moni et mutu moko atelemi aluka abebisa église ya nzambe o nzambe yimoko azo protéger yango. Donc comprendre mutu wana zanani. Là c'est un. Deuxièmement, ceux qui ont moni mutu azo nga bebisa d'abord dignité o nzamba batelaka mosel na yazo bebisa et je ne sais pas ceux qui azanani parce que et bolingo eza bolingo mais eza ndenge moko tena mosel ya nzambe. Voilà. Il y a d'autres personnes ezaki na bolingo mais si ça n'a pas tenu parce que balinga na prophétie balinga na révélation balinga na ndenge na monique na lobi que na sepeli na auto vivre ça va. Si ça tient on évolue, si ça ne tient pas on arrête. Mais et alors que nous ceux qui simbité et comme kokota même na makambo ya musala nzambe parce que mutalinga yo za mutu maza musala nzambe na nokakate. Parce que mutalinga yo za mutu à un moment donné il y a un bible que non et tozo benga d'abord homme de Dieu et tant que non mako linga yo homme de Dieu donc musali ya batu ya nzambe et tant que non mako linga parce que et na homme il y a des désirs, il y a des défaillances, il y a des erreurs. Mais quand on dit Dieu, c'est l'intervention de Dieu. Donc cela veut dire que ce que zalaki na place à bolingo là fallait bosuka na bolingo mais na musala nzambete. Alors on est commis déjà ko luka ko salir et to pe ko bebisa o za personnalité ya musala nzambe. La Bible dit mon serviteur tombera 7 fois. Mais moi l'Éternel je le relèverai. Donc cela veut dire makambo ya pasteur Mukuna évêque eza makambo yeza musel nzambe na nzambe. Et alors tant mutu mo zolinga kota comprendre que azolinga ko bebisa réputation musala nzambe là c'est un de deuxièmement azolinga ko bebisa o eza musala ya batu ya nzambe o eza même pas évêque pasteur Mukuna. Mais sikoyo ba maman ba yé que non oui azali musali na nzambe mais yé pas azali ko bebisa pe vie ya ba maman wana parce que Toyoki déjà que non, ils en a plus de 10 femmes. Oh, bah, qui peut y a na télévision pour témoigner que Pascal Mukuna zoa bango na ndenge ya normalité. D'abord, what is that les ont dit. Mais oh yé moko mutu oh ayaki ko luka salut réputation mosala nzamba bazaka yé moko. Et tant yazo linga ayebisa que non ba musu bazana simananga et azolinga en fait a intoxiqué batu mususu pour que mosali ya nzambe be valeur ya mosali ya nzambe parce que nga naza intérêt moko te ya côté la pasteur avec Mukuna parce que je n'ai jamais prié dans son église et na mona ga na musika na yebi que aza père c'est fini pour na biso c'est un vieux na mosala nzambe mais na kota makambo na profondeur non mais problème ezali que diable aza tellement risé sera lukio boye simbité a capable à utiliser même à tabasi parce que nzamba protéger musala na ye soki yo moni que na bolingo simbité
mais pourquoi comment luka keno okoma okota na église okoma okota na kata ya dignité ne lokola basi na babimite eza makambo pe déjà le kana ngokala bosomo na keno mutumo déjà monique déjà à perdre déjà il faut aluka kaka sala bongo le prof année eza na ndeko moko za musicien chrétien baboyana ka à l'époque na moi je crois koyeba moyena tanga kombo nezate OK moi c'est la bandelo bana TV lobi non mobali nanga aza mutakisi et à un moment donné temps bazonga na bolingo batuni mais yo lobaki mobali no za mutakisi habité na boye na lobaki bongo parce que na monaki déjà que na perdre déjà mobali nanga yango na bandeko lobango na cadre ya pasi pe na cadre ya jalousie donc cela veut dire que lokola yema kambo luka papa mokuna esimbate voilà raison pour laquelle akoluka zonga na bandenge ne belé Bible le dit que ce que diable a keitanga zonga na 7 autres esprits plus méchants que lui pour que aluka sala makambo aliko sala pas bibi sa vie mutu. Prophète Timothée mais du moins boyebi que non lelo na ba église ezapi na ba sali na nzambe muso baza ko baby sa pe vie ya ba maman pe ya ba jeune fille là vous êtes au courant. Non voilà tous au courant parce que ezana bato belé au ba côté ici apostasie abandon de la foi dans cadre d'église parce que baza bato papa dona ba benga maka na bango te. Voilà. Mais baluki ba kota musala ngo nzambe lokola cop lokola na loyenge akota. Raison pour laquelle tango akoti yango bandi komona ke ba dégâts comme go salema et un pasteur gynécologue. Donc pasteur on a pona ye aza spécialité aussi peut-être huile d'olive na maboko na ye abandi ko mentionner libo pona problème ya ko bota pona problème ya nini. Or en réalité biso nazo kamba musala nzambe déjà 14 ans yango église les de la montagne prophète Timothée zo kamba zo exister nanu na bondela pona mona mwasi na libumu te parce que ba servante bazali si s'agit aussi mena libumu basali bazali si s'agit aussi mena libele basali bazali ya basi o ba ki ko sala service ya huile d'olive wana et c'est fini parce que tellement to ba continue lo yenge pour que ba donc un prophète un serviteur de Dieu akoki ko simba mwasi ya batu na lo yenge te mbala mona libele mais oui ça bela na libele mais oui on lobi déjà kaza mwasi ya batu papa dona mais tant que dans ça mwasi ya batu donc ça déjà okoki ko atako tazaki no mwasi ya batu te okoki jamais ko simba ye et na libele oko jamais simba na libum pourquoi parce que asa mwasi ya batu mais soki aza ko bela na partie ya nzoto wana osala ndenge et mais so azo bela na partie ya nzoto wana oko pesa servante o aza pembeni na yo a prier pour na c'est fini mais ça te que non le bakeno et loko les aboye ngamoko na lukana simba ye pourquoi non oko simba ye te oza docteur te o aza na facilité ko sala nyoso biso oza docteur ya molimo to suki na pona ko prier aussi na maboko aussi na mutu c'est fini. Mais au exemple na ba place mususu ke sengeli ndeko moi ça za pembe na ba servante bazali o kotinda bango basimba mais pour mona ke bato ba koto musanza mena loyenge yango zo mona ka ke no ba kumusala ba prophète ba pasteur muto na kata bureau kumusala na toucher akomi docteur et tant yo sala toucher wana au mona moi so na kena nini na mutu papa dona voilà et une année 2 ans au prier sous pana hote akutani na muto ya solo zo kambe mam na nenga solo ala yamboli. Est-ce que toucher ça peut biblique? Non ça biblique te ko simba jamais ti de tsuki o simba ko to libumuté o eza ya batu bongo toucher ko sala ngo koma. Voilà, toucher au salango comment cela veut dire que ça vraiment strictement interdit na ba partie mususu ya banzoto ya ba mama ba sana nzambe ya mibali ba koki ko simba yango na loyengete parce que mon sana nzambe oui ozali na ba makambu na yo ozana ba limite na yo ozake non yo ye orika reposer juste le boko na mutu mais laisse à Dieu d'agir ya okende ko guérir ba maladie nyonso za na kati ya nzoto ya mama to ya jeune fille. Alors nous sommes avec prophète Timothée Christo Aza déjà na plateau na biso et avant tokota directement là-bas sujet mususu ya malamu ya kitoko tozanango. Je demande d'abord à Jordan Panzou qui est en train de réaliser cette émission de nous proposer cet élément. Nous allons suivre ensemble avec tous nos abonnés qui sont en train de nous suivre partout à travers le monde et puis on se retrouve juste après. Nasi église mobimba ko elingai kana mandenge na pas d'église parce que vraiment un problème ya ko concevoir atambola ki l'église batunya soto o mona ka baleka na batele babenga batu tozo salisa bato babota kate da ba problème belé
kotambola mobile nanga batraite nga batraite pe mobile esimba te ti papa ye koloba te tokende nanu l'hôpital tomona balinganga soki ezalaki mpona balinganga mais nalingaki na concevoir balinganga balobi il faut basalanga opération toboyaki pete parce que tozalaki na posa ya mwana papa badimisi mbongo na koti basalinga opération kosala basalinga opération bafoto nanga yango oyo opération basalenga kosala basalinga opération bapesi biso mpe bamwa torespecte bamwa wana naoconcevoir aka te nde nayeli kolanda tv nalanda papa mingi na tv nde naya komona fi moko boye azalaki aveugle ayaki nde papa priaki mpo na ye apesaki ye papier mouchoir fi wana ye moko moto asombaki yango nde papa abondelaki mpo nango mwana mwasi anatiaki yango na misu ndenge amonaki ndenge mpe nalobi il faut nga mpe kaka nakoma kota papa oyo mpo na problème na nga il faut nakoma pa na ye ndenge mwana mwasi amoni ngani mpe naza mpe na posa namona aye koloba lisusu nzambe azopesa 4000 bebe wana 4000 bebe wana tellement nazalaki na posa mwana nde nayaki nakutani mpe na papa nasombaki fishi te eloko te bayambi ngai nakoti nakutani mpe na papa napesi papa mpe ka nanga papa alobi nanga tende kosomba mai na mbongo nanga moko na dimi nakei kosomba mai na ye nango papa alobi nanga simba ngana nabi te papa naza na posa na kosimbaki mwana mwasi wana nga mpe simba mai nanga papa alobi te yo simba kaka nalobi te papa yo simba alobi te simba nga moko nasimbi mai nanga papa deklare mpo nango ka papa deklare mpo nango alobi nanga mela mai oyo kaka yo moko nzela ndenge okende apres papa yebisi ngai na nui ya lelo eleka te bon nasalaki mpe oyo papa alobaki ekomi apres quelques semaines bon nayeki a l'église nasalaki ata un mois te nasalaki mpe 3 semaines mpe te apres na nsima yango na bazoyoka nzoto bien te nabengi papa nazoyoka nzoto bien te papa lobi nanga te eza nzemi nga nabi te papa nazoyoka nzoto bien te sava tokende hôpital nandike mpe tokendaki mpe hôpital mpe koconfirme ke naza na nzemi nde papa balandela ya ngai nde komoni mwana yango yeyo nazwaki ye na nzela ya 4000 bebe na 4000 bebe wana ngampe nabaki mpe na nzako yanga yeyo bebe Carmen. Papa, amen. Amen. Merci. Donne-moi le micro, nous allons bénir. Avril, entre le 1er, le 2 et le 3, toujours avec le pasteur Emmanuel. Eh bien, lorsque nous rentrons à Kinshasa, nous sommes avec le révérend Youlou Didier Dikanda, homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 avril, sur Avenue Nossa numéro 5, derrière la prison Makala, nous sommes là dans une grande conférence avec la thématique « L'Église dans son âge d'or face aux structures politiques ». Nous allons développer un grand thème, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et nous vous prions d'être nombreux de venir. Et j'invite particulièrement tous les hommes de Dieu, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, les prophètes. Venez nous joindre sur Avenue Nossa, numéro 5, dans la commune de Selembao, derrière la prison Makala. Nous sommes là le samedi 8 avril 2023 pour pouvoir réfléchir ensemble dans une conférence et débat. Merci beaucoup de bien suivre ces programmes. Pour tout contact, vous avez mon numéro WhatsApp. Vous connaissez le plus 243 90 79 66 785. Je vous salue tous, toutes les familles, les communautés désireux de pouvoir me rencontrer en famille. Nous sommes là. Nous sommes le moindre. Nous viendrons partager la parole. Nous allons prier à la maison. Et pourquoi pas communier ensemble pour pouvoir avoir une idée de la température qui règne avec la communauté congolaise. Je salue tous les hommes de Dieu des États-Unis d'Amérique
Je salue toutes les mamans et tous les frères. Je compte sur vous pour que ce séjour soit une réussite. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas à suivre les spots qui va nous unir encore le 15 avril dans la salle. Ici, vous aurez l'adresse qui apparaît au bas de l'écran où nous allons un samedi réfléchir sur la République universelle face à l'Afrique et à la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, retenez que la RDC est au centre de l'actualité mondiale. Voilà pourquoi les autorités politiques défilent, en commençant par le couple royal, en parlant de Blinken, en passant par le pape. Et maintenant, nous allons connaître Macron. Que font-ils? Pourquoi viennent-ils en République démocratique du Congo? Venez découvrir l'avenir de la RDC avec, comme chandelier, l'Église, les témoins de Dieu. Car semble-t-il, Dieu ne peut rien faire si l'Église ne fait rien. Vous allez le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, le verset 1 à 7, tel que complété par Michée 4, 1 à 5. Que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Au revoir. Voilà, merci beaucoup à toi Jordan Panzou, merci à Gédéon Loao, ça arrive en bas là. Merci pour cet professionnalisme. Prophète Timothée, tout le monde a témoignage, il y a maman. Tant que maman a dit makambo wana. Eza yo, mutozali kusala yango, eza nano nini, lo bana biso nano. Déjà, eza papa donné Nzamba musée Edina Bal Alexandre Ongana Ndimela Nzamba Alliance. OK. Nzamba pesi prophète Timothée 4000 bébés. 4000 bébés. 4000 bébés Nzamba pesinga. OK. Au trompe bébé. Au wana ko déjà témoignage moko. Je crois tantôt ça la deuxième émission. OK. Il y a un témoignage je me suis na kocha parce que ngaya tamuto abota kati. Nzamba pesinga yango pona bandeko nyusu baza na problème à concevoir ou déjà que libala déjà commis pembeni ya kokufa zo yebata sala nini. Donc nzamba pesi prophète Timothée Christo 4000 bébés pona bango. Alors tant de quoi na yeke zaki na problème à concevoir tellement kanga na TV mosokoloza na mboka azana 4000 bébés aye asali un mois ya pamba papa Dona quand je priais pour elle je lui ai dit moi oyo ekosi la té retomber des gens enceintes. Ah papa, mais kaka. Et j'ai prié pour elle. Et après un mois à témoigner. Donc, comme on dit, miracle, par définition, cela veut dire étonnement. Donc, moi aussi j'ai été étonné, malgré que nous avons habituellement, mais nous avons toujours étonné que nous avons moto déjà à Botakate et le côté libala n'a commis déjà pembeni ya kokabwana mais tant que mekinza mamosokola na mboka d'office a joué moi na donc mais le par rapport à la situation à Makamako, prophète, c'est devenu un peu compliqué par rapport à ma maman. Au moment que maman a eu un temps et belé. A côté penza bisika, a kutani penza na batu foko kutana na bango. A ke peut-être tina Rome. A luki peut-être ndenge ya kosala po azokata mwana moko ya likinda azokuwa kozwa yango te. Mais tant que nous avons 4000 bébés prophète. Ezali que ozana baka mususu ya que en tout cas ka opena ndenge komi moya kopesa sous bébé zate ou bien ezake non. Mutu nyonso zake non oui azai kela muna nzambe a mérité ko bezala bénéficiaire ya parmi ba 4000 bébés wana. Donc nga problème nangé zali o bakata yo ba trompe. OK. Parce que soki le nzamba sungi ata dimanche oyo papa donna le bi que mosoloza na mboka na ya donc problème ezaki émission ko te ezaka micro baladeur et tambola maman nzamba c'est papa nga zoba na mapasa parce que bazui ebelé dans le ministère ya prophète Timothée Christo ezaki o bakata o ba trompe o bandoko ta libalo botaka te o na sali nevo dans tous les cas o ezamba kambo itali ya kobota le na commis na plus de 285 ndoi. OK. Oyo nzamba pesi bongo kobote puis baza musika teleza témoignage que non bandeko ba témoigner baza toujours na carte église. Carte église. Donc baza ba fidèle. Baza ba fidèle. Yo kaka papa na ina poma kobota nzamba sela afanda wana. Donc eza o nzamba pesa nga pona donc nazaka dana do miracle nzamba pesa nga mais tant nzamba teli que libote nezo souffrir na problème à conception que ce soit li bande mboka que ce soit à Paris États-Unis Goma Chikapa, partout il y a des gens qui m'appellent pour me témoigner. Je me suis dit, non, c'est là-bas, je témoigne. Quand un téléphone qui a service à Pamba, de fils à témoigner. Donc, ça m'appelle ce prophète Timothée Christ 4000 bébés pour nous dire que nous sommes un problème, il y a un problème, il y a moi. Parce que déjà,
d'être passage dans l'émission, je te promets qu'il y aura peut-être plusieurs personnes qui vont vous contacter. Et Korbota Izali, et Loko Oyo, tout le monde, presque toute femme a souhaité Rayango. Aujourd'hui, vous avez 4000 bébés. Si arrivé qu'il y a déjà 500 000 personnes, bah y a déjà pas na yo au pesi bango solution wana. Alors tant 4000 mamans ba ko yo pesi bango ba 4000 bébés wana. Tant ko réservation ko sila o sala son nini. Papa de. Tant ko sila siko yo sika 4000 wana. Ne ba ki papa Dona o lo akoyo. D'abord merci beaucoup papa Dona. Problème ezali que avant 4000 bébés ya et prophète Timothée qui sont za ma pesa do d'abord ya miracle. Ya miracle. OK. Donc place dans ya papa Dona le bayango. Donc do miracle ezali. Na kata do miracle avant 4000 bébés oyo les gens abandonnés déjà ko utiliser déjà puissamment. OK. La Bible dit que notre Dieu, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc cela veut dire que le Kolaza multisystème après 4000 oyo, les gens vont toujours témoigner. Cela veut dire que après 4000 oyo comme yende muta tindingai. OK. Parce que Pharaon ezaki pe na nzete oyo bandeko aki pe na nzete bandako bonga na nyoka. Mais Moïse yaye emelaki yaye pour l'accès que miracle utani na Nzambe. Donc cela veut dire que mutu nyonso ana problème minute o lokola Nzamba pesi on a besoin ya peuple na ye. Parce que un prophète azora makambo likolo amemengo na peuple ya Nzambe na momo bango bazana ngo besoin. Voilà. Cela veut dire que na moment oyo nga na osala o Nzamba lobi na ngayo. Soki pe 4000 esili. Donc les gens vont toujours témoigner. Voilà, les gens continueront toujours à témoigner parce qu'il y a déjà dans aussi et Pessamila déjà. Alors, toko tana pour na makambuya donc aujourd'hui dans ya miracle et topeko salaba miracle et comme un peu fréquent dans différentes églises et dans différents hommes de Dieu. Lelo, est-ce que le miracle tout le monde dans lelo, c'est tout homme de Dieu ndazana droit par ndazana don ya miracle ou bien ezana ba sali mususu bazana ba don ya miracle mususu bazana ba don ya miracle te. D'abord problème ya makambo tele miracle ezana mutu na mutu nza makaboli selon mutu na mutu. OK. Et ezana mutu mususu ezana na don prophétie, ezana mutu mususu ezana ministère prophétique. Et ya mususu ezana don de guérison et de miracle. Donc mutu ezana oya ye. Mais ce que yo lelo ba komi ko kota même na makambo bangote raison pour laquelle le monique est comme na ba oba comme benga ba faux miracle ou peut-être déjà montage ou ba benga ngo des fois et manque pourquoi parce que ba komi ko kota kaka luka que non na comme le prophète Timothée Christ mo sokola za na mboka ngape ba luka ba témoigner yango zo mona ke ba komi ko kota apostasie. Donc mutayebi ka do témoigner mais eza vrai. Okay. Pourquoi parce que abenga mana yete yango moni place Nzamba benga yo suka ka wana. So za na do miracle suka wana. So za na ministère prophétique suka wana. Il y a d'autres personnes dans kota. Est-ce que les londeti particulièrement prophète Timothée ba don ya miracle o Nzamba salila yo. O Nzamba peut-être a chakati na yo. Nini déjà aussi réalisé comme bah miracle oyo vraiment pas de moni que non en tout cas c'est homme de Dieu à travers Nzambe na yende to moni makambo et c'est ça la maboy et ba moni Nzambe na ngana ndena bomo ya batu to na pays to wapi to na église non en général ba miracle oyo déjà et uta na kati na yo déjà awa elo na kolo bezaki musakoloza na mboka déjà na kati même na nouvelle tendance awa na yana ba élément oyo ezaki mutazo bela sida to keneti na kati hôpital. OK. Oui, Atali azana sida. Atali pinano azana sida. OK. Et à un moment donné, to bondeli Nzambe na même hôpital to zongi docteur a osali tourner awa. De na kino na chaîne mususu te kaka awa na nouvelle tendance. Oui, awa na nouvelle tendance. OK. Mutado témoigner Nzambe wana 1. De 2. Papa oya boti prophète Timothée Christ ye ngamoro mosokoloza na mboka. Voilà. Abele paralysie. Je priais pour mon papa azonga normal akumbaka mutu katambola ka normal. Le wana keno na dop na kata famille et na kata église na parlons même pas. Il y a des gens qui témoignent au bado tato la na Nzamba c'est la prophète Timothée. Qu'est-ce qu'on a dominé le pays na moment bado ko yeba te président ozala nani. Voilà. Prophète Timothée Christ na sakola pour na président Félix Tshilombo na lobaki azala président. Tout le monde na internet bado finga Joe Azesco, maman azolo ba prophète de l'autre mais lelo et c'est réalisé que Aza président de la République parce que Mosakoli Aza na mboka. Mosakoli Aza na mboka alors dans le faux miracle wana oyo bino déjà passé na Nzambe boyebi déjà que non ils appellent na ba mususu ba ya ba kota ba faux na kati wana. Alors pendant que vous êtes en train de faire le vrai miracle. Alors ça vous donne toujours l'envie ou bien ça vous donne toujours l'effort
y a qu'on multiplier plusieurs efforts pour na ça la kaka ya bien ou bien ça vous fatigue aussi de voir que non bon kati na bino pe ba komi ko baby ça pe musala ngo ya ba miracle ba koti ba maki ona na kati problème ezali ba ba nzete na mbuma nango wana d'abord un ngai prophète Timothée que so so na mboka na ndimela nzamba musée aidi na bal Alexandre donc papa déjà na biso wana ba venture ya pampa matomo na oyo azate wana un de deux déjà prophète Timothée que so banda ndimela nzambe ya musée aidi na bal Alexandre na zaka wana pona loba makamwa nzambe parce que naza porte-parole ya nzambe voilà et ça que lelo mutazaki prophète mais à un moment donné a commis peut-être de Sankara a commis ça peut-être Wera Fali et ça pourquoi parce que ba yeba nzete na mbuma nango donc wana za ba moka biloko comprendre que motoyo a kota kyoka par rapport ya cop mais après cop ko sila a commis ko se dévoiler comme bimisa o ya sali parce que nzete ba yeba ngona mbuma nango ce qui s'appelle à lekia wa relaxo que non bilambonga na lati za yoji ezabo mais si c'est un homme de Dieu il va parler toujours de Dieu si c'est un prophète il va parler toujours de marambo a uti nango likolo azo lobango et pas peuple de Dieu parce que un prophète c'est un proclamateur. Un prophète, c'est un porte-parole. De la part du Seigneur. Alors sur le plan, il y a un miracle. Est-ce que nous avons encore des prophètes? Peut-être tu peux nous aider. Tel ou tel, il est vraiment dans les bons par rapport à miracle et à Salaka. Mon est prophète boy, il est prophète boy. À Salaka miracle tout le monde il est vraiment dans les bons encore jusque là. Oui. Ça dans les bons basé belé. Exemple. Basé belé. Exemple. Prophète Nemas Katenda. OK. Oui, ça va. Il est dans les bons. Oh, il est dans les bons. Basé belé. Général Sonika Futa. Il est dans les bons. Oui. Dans basa ban musée dit na bal Alexandre. OK. Apporte Léopold Mutombo. Oui. Le miracle il est dans l'œuvre dans les bons. Mais miracle ndeni yo mona pas porte mon. Il y a un lobby kasi ba miracle dans les bons. Il y a un lobby nyoso yo mona kawana. Donc eza nzambe ya musée dit na bala tambola ne pas mwana musée biso ko nga na koko na yi. Donc mwana penza ya musée dit na bala Alexandre yena général Soni. Tout le monde appelle neti prophète Joël Français ça la ba miracle il est dans les bons. Oui ngana zolo la plus apôtre Léopold Mutombo pasteur Mukuna parce que biloko mususu wana penano na zota ko assister na ngote parce que ngalo na monate Soni azobunda na katiere likolo ya pasteur Soni azobunda na katiere likolo podium. Pour ngano na mona ngote osomona wa bilo muso e comme ba spectacle quoi o yango funa tanga ba kombo na zana ba maîtrise nango osomona et nano na monate o ezap apôtre Léopold Mutombo asala ba biloko moko boyeza la lokola ba aventure lobi zongele retour peut-être que non ezaki manque na ba yokana to ba yokana non na mona ngote ya na otanga ba kombo ya batoyo ngana yebi. Alors parmi le prophète prophète Denis l'espace parmi ba sala donc problème ezake ngana tangi apôtre Léopold Mutombo na tangi pasteur Sonika Futa Rockman pasteur prophète Denis l'espace ba papo ba tera biso sango malamu na ba stade de martyr au biso to yamba to yoka bango mais jusqu'aujourd'hui azo continuer kana côté problème ezake na ba temps ou msuke na yoka pena papa moi mingi te o ngana kangaka ya suka nda ba mamba pétage mais koyoka penza buino na yoka penza su mingi te mais je sais que c'est un prophète. Voilà, vous savez que non, c'était un prophète. Alors mesdames et messieurs, nous allons laisser la deuxième partie de cette émission. On a invité Nabiso qui va au moins nous donner ce qu'il nous a amené aussi comme parole de Dieu. Alors prophète, nous allons vous laisser le plateau pour quelques minutes avec les enfants de Dieu qui sont en train de vous suivre partout à travers le monde. Et juste après cette prédication, nous allons leur dire au revoir et je vous donne le plateau. Gloire à Dieu, nous avons pas Luc chapitre 1er verset 45. La Bible dit heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Nous avons pas et azwa déjà prophétie et zana moto mususu nzamba lobele déjà maloba moko mais azomi tuna mais makambongo zo umela ndenge nini. Dieu n'agit pas avant le temps. Il n'agit pas aussi après le temps mais il agit au temps fixé, il agit au temps favorable. Ça, c'est le temps favorable pour toi. Et qu'on permettre que, au niveau, il y a témoigner miracle en Zambie. Déjà, aux hommes, il y a papa problème, il y a conception, oh, il s'allie 10 ans, il s'allie 9 ans. Écoutez, le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Mais sachez très bien que Moutouni, son vie, et azana promesse na ye azana ba preuve na ye o ya le kaka mais ye bango ke nzamba bengi pour que okoma pe na niveau
ya ko témoigner miracle ya nzambe ya musée Aidin Abal Alexandre. Tala moment oyo Zacharias qui na problème à kobota azoyeba te nini oyo ko sala. Mais tant ange abimé lobi heureux seul qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc cela veut dire que peu importe au souffrant en silence, mais ça quand même l'obama déjà l'obama likola vinayo. Il y a un moment où Jésus zoya na kata famille il y a Lazare et c'est bon que na yebisa ki binoté. Et ça quand même l'obama na vinayo. Quand il y a un problème, il y a des fois, c'est comme si le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. On a un problème, il y a conception. On a un problème, je ne sais pas à cause de déranger. Donc, on a évité na salanini. Déjà, numéro prophète Ezali, plus 243 81 005 77 48. Nabandeli, plus 243 81 005 77 48 waliza numéro ya prophète Timothée Christ Moussaoulaza na mboka partout ici kozali on a problème ozomi mona ke osali nyonso prier et le kozo simbezate au koti ba retraite mais ngana zo annoncer que nzamba musée dina bala oya bimela nga nzamba musée dina bala oya tambola na prophète Timothée Christ Moussaoulaza na mboka eza possible au comme na niveau ya ko témoigner miracle nzambe na bandeli numéro prophète plus 243 81 005 77 48 plus 243 81 005 77 48 Nzambe ya musée Aidin Abal Alexandre à Pambolayo. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup prophète Timothée Christo d'avoir répondu à notre invitation et merci, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous remercie infiniment, tous, vous tous qui sont au Bosala qui vraiment est belé, les Bossa Baïtandoliki pour Nagolanda. Message au prophète Timothée Memaki, Mokonalelo, les Bosso Nabino. Je crois que dans son numéro déjà affiché, il a donné aussi son numéro. Quant à vous, de juger par rapport, il y a message, Nengi Komeli, Bino, Banananzambe, prophète Christo Napesio, vraiment merci. D'accord, répondre à l'invitation. Je ne sais pas si vous avez un dernier message. Non, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, la personne de Gounios, merci. Papa Dona, merci. Papa Lendele, merci à tout le monde. Vraiment, merci. Voilà, merci à Gédéon Loao, merci à Jordan Panzou, merci à Jonah Lapana, merci à Saru Vambala Katama. Je vous dis, on se retrouve dans une autre émission sur Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir. Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaac na Yakobo olongisaki Daniel na libula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango batonga bachola balobinga na kobala te